Personnalité. Salut à vous, nos chers fidèles téléspectateurs. Il y a la personnalité TV. En tout cas, Bambote, il y a des gars Saint-Loleur à laquelle vous allez me suivre. Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso. Ndenge kaka, Tomesana Kosa Mosala. Isa, votre humble servante Vinicia, femme nord, femme africaine. Pièce contre pièce, toujours Namasolo Yamapangu. Cette fois-ci, la personnalité TV na Kata Plaza. Donc, Zongi na Kata Plaza, nebike bozaki belé, bozé belé, bokota, pour bozalaki kozela vraiment Plaza na maboko kufungwa matuka. Et bozala jamais déci, bozala jamais déci na kati ya la personnalité TV. En tout cas, bozala branché, bozala scotché, bozala collé, mosala et bandi. Et si ko bomoni na telemi ezali aveni o bozomona eza environnement. Donc aveni nde to lobaramu tuka ti donc mutuke kokota na kati ya lopango toza non loin na château d'eau o bozomona eza na sima na ngai eza château d'eau. En tout cas bato bazo somba bazo tonga bomoni bino moko ba voisin eza pe non loin na église na école catholique. Totanga kombote matolobi eza non loin na école catholique terrain au bomoni esika o tozali donc toza déjà na kati ezali terrain ya ebandi awa esika bomoni mir oyo ekei juste ti na bakol mazopusana mpona kotambola kolakisa bino yango esuki juste awa ezali ebongo ekei tozotambola mpona kolakisa bino limite ekei yango ekei ebomona juste eza na fondation oyo bozomona ekei ekosuka justement awa esuki juste na fondation oyo yango ezali komesurer 8 mètres sur 20 eza 8 mètres sur 20 bomoni bino moko ndenge yango ezaleli donc eza terrain vide pour bomoni ndenge to koteli eza terrain vide eza pe na clôture te donc eza vraiment vide toza na kati ya plaza toza mosika te na makadama donc no loin na makadama awa bango bake mosika te balobi avec 9 000 babi 9 000 obeti masolo 9 000 obeti masolo donc 9 000 à discuter 9 000 obeti lisolo babi 9 000 obeti lisolo pusana ya kobeta masolo topesi prix ya sukate balobi 9 000 obeti masolo 9 000 obeti masolo donc yo mutu orataki plaza yo mutu zana besoin plaza tolobi e kota parce que ezali no loin na makadam balobi pusana babi pusana en tout cas okozala jamais déci ndeka tolobaka bozala jamais déci na kati ya la personnalité TV balobi et pusana terrain vide yango oyo ya kotonga ya kosala mbokelengi donc ya kokomisa Kongo na biso elengi ya katotonga ensemble biso nyonso donc toza vraiment na kati ya plaza tozobenga bino tobi boya ebele bokota la personnalité TV est là avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine tolobi bokota bozala branché bozala scotché bozala collé pour na reste ya babiloko otozola kisabino tozo continuer mosala esiko bomoni na telemi
eza limite ya esika otoye yango ekei tozotambola juste mpona kolakisa bino yango ekei tozokende bozala vraiment branché bozala attentive mpona kolanda yango limite nango esukeli juste awa ekei ezokende ekei ti na suka donc lopango ezwi baveni mibale donc ezali lopango ya monene juste na gare mpona kotia sécurité to mpe mpona kovaloriser lopango parce que eza terrain ya monene yango soki ti na suka esika bafleur wana ezali econtinue lisusu na mopanzi boye ekei etourne vraiment ndenge bozomona na bilili etourne ngare oyo bomoni eza na kati ya lopango na biso eza monene eza terrain monene ezo mesure 17 mètres sur 26 donc 17 mètres sur 26 eza lopango monene ozomona bilili do toloba terrain vide parce que hangar oyo eza juste mpona kopesa valeur bavoisin bango wana bazotonga mpenza bavoisin bazotonga lopango eza nonwa na makadam eza mpenza mosika te na makadam eza mosika te na makadam motuka eza na facilité ya kokoma ti eyokokicho na kati ya lopango ezo mesure 26 mètres sur 17 donc eza lopango monene awa bango bake mosika te masolo eza nango bien eza ka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki balobi awa eza likambo ya lisolo balobi eza 15 000 à débattre place au bomoni terrain oyo naloba na bingango terrain eza terrain ya monene mpenza 23 ezali plutôt 26 mètres sur 17 donc 26 mètres sur 17 nyonso bozomona eza kaka lopango eza mpenza lopango monene eza lopango monene en tout cas ezala branché ezala connecteur ezala scotché babi ezali 26 mètres sur 17 mètres 26 mètres sur 17 donc eza lopango ya monene eza lopango monene mpenza ya monene eza nolwa na makadama donc eza nolwa na makadama balobi 15 000 obeti masolo 15 000 osololi babi olongoli mokie wana bango nde bapesi biso message babi na 15 000 osololi olongoli mwa mokie donc biso tozobenga bino kaka ndenge tomesana kobenga bino bandeko ya la personnalité TV donc ndenge tomesana kobenga bino tobi bokota bozala branché bozala scotché bozala connecté ya bino yango yo en tout cas toza toujours na kati ya mosala tozosala bino toujours mosala tozolokela bino toujours biloko bien pour que bozala satisfait pour que donc bo continuer kozala fidèle na kati ya la personnalité TV parce que biso tolingaka pe bozala fidèle bozomona bino moko bomoni bino moko comment bavoisin bazali comment bavoisin bazotonga donc biso pe tobengi tolobi pusana ya kobeta lisolo. En tout cas, je suis sûre que vous allez jamais dessus. On a nyonso eza ba voisin donc bazotonga eza ba voisin bazotonga donc balobi pusana et pusana ya kobeta masolo la personnalité TV ezozela bino maboko toujours ya kofongwa mabenga toujours na numéro ezaka affiché na ba ya écran na bino benga na numéro wana en tout cas okozwa biso bandeko ya la personnalité TV et balobi awa 17 mètres sur 26
17 mètres sur 26 bake mosika te babi 15 000 obeti masolo 15 000 obeti masolo babi eza likambo lisolo ya mosombi na moteki do lisolo mosombi na moteki biso tozozela bino toujours parce que tozara na besoin na bino na kati ya Congo e Congo mbokelengi do tolingaka ngo na ndenge ezaleli boya ebele toza kaka na kati ya mosala tozali na avenue principale donc toza non loin na makadam bomona mutuka yangwane telemi mutuka telemi ba moto yangwane ezali koya pona kolobaka donc mutuka ekokota ti na kati ya avenue ekotiti na kati ya lopango tozali non loin na makadam do ba voisin bangwana ba voisin baza bavoisin bazotonga mboka elengi Kinshasa mboka elengi donc bavoisin bazotonga moyen ezali te bavoisin bazotonga sans plus tarder tozokota déjà donc courant ezali mai pe ezali tozokota déjà pona kobeta masolo koyebisa bino comment esika toye eza ndenge nini babandi combien basuki combien bazosala ndenge nini donc nyonso wana tozwe bango na kati po lopango eza non clôturé bozomona bino moko so tobito tala tozokota pona tobetela bino masolo toza déjà na kati ya lopango ezali na ndako bozomona nsima ndako ya chambre salon lopango bandi esika ba fleur wana ezali ezwi lopango nyonso boye mobimba ekosuka ti na mur ya ba voisin donc mur yango nde ekaboli biso na bato ya mopanzi lopango ezali komezerie 20 mètres sur 15 dans lopango ezali 20 mètres sur 15 na ngambu yango wana ba voisin bango wana bazotonga donc ba maçon bazotonga ba voisin bazotonga awa pe na kati lopango ezali na ndako ya chambre salon lopango eza na ndako ya chambre salon ndenge bomoni na ndako ya chambre salon lopango eza pena monene 15 mètres sur 20 lopango eza monene sima pe ezali sima yango wana kuna ndenge bomoni sima yango wana kuna sima ya ndako balobi awa prix na bango ezali 17 000 à 2 battre donc wana nyonso bozomona eza kaka pango ndenge bozali komona ezali vraiment limite ya lopango sima ya lopango balobi awa 17 000 à débattre 17 000 obeti masolo 17 000 obeti masolo donc lisolo eza lisolo ya mosumbi na moteki babi awa kolongola mokie donc tozali non loin na makadam ezali na avenue ya munene eza non loin na makadam esika o tozali lopango bozomona ndako bozomona do ezali non loin na makadam balobi batie yango 17 000 obeti masolo 17 000 obeti masolo molai na yango to pe mona monene na yango ezali komesurer 15 mètres sur 20 donc 15 mètres sur 20 tolobi et boye belé bozala branché bozala collé bozala scotch ndenge kaka tout salaka obengi en tout cas babi ezali kambo ya lisolo yomoko pusani obeti penza lisolo na kati ya lopango bango bazozela maboko eza toujours ya kofungwama kaka ndenge bamesana kozela na kati ya mosala donc biso toza ensemble na bino yango tobengi bino tolobi donc koma beta masolo ozala jamais desi ba voisin bazali donc ba voisin na ba nyonso bazali ba voisin bazotonga ozomona bino moko ba toiture vraiment ya sika ba toiture ya Nigeria openza bolingaka donc balobi pusana ya kobeta masolo tozali kaka na bino elongo benga na numéro ezali affiché na ba écran na yo en tout cas okozwa biso na facilité biso tozozela bino toujours
toujours continuer toujours na kati ya plaza toza na kati ya plaza esika mosusu yango oyo bomoni déjà na bilili donc toza déjà na kati ya lopango donc juste esika na telemi eza limite ekei eye ti esika pike oyo etelemi yango nde ezali limite yango ezali limite soki tozwi yango tokei ezali na ndako bomoni ya moke o studio oyo na studio bomoni eza na kati mir wana na mir oyo yango econtinue ti na nsima yango continue ti na nsima continue ti na nsima bomoni espace pe yango na nsima ezali donc espace na nsima ezali lopango yango oyo ezali ko mesurer 10 mètres sur 20 dans lopango ozo mesurer 10 mètres sur 20 ezali na studio oyo bomoni ezaka juste kotia mwa studio mpona kopesa valeur to mpe mpona kobatela eloko oyo yo osombi bavoisin bazali donc bazotonga mpona kati ya Kinshasa esika ya mabe ezala te do esika nyonso bazotonga mpenza bazotonga ndenge bozomona toujours na bilili bavoisin bazali courant ezali mai ezali na kati ya plaza courant ezali mai ezali donc bavoisin bango wana kuna ndenge bomoni bavoisin bango wana bazotonga esi batongi kutu déjà donc batomboli déjà bazotonga yango biso tozo continuer kobenga bino ndenge tomesana kosana bino mosala na kati ya la personnalité TV tozo continuer kobenga bino tobizala branché ezala scotché balobi awa avec 7000 à discuter ozwi esika babi 7000 à discuter nde ozwi esika balobi bendana pusana ya kobeta masolo eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki lisolo ya mosombi na moteki bomoni bino moko bavoisin ndenge bazotonga penza bavoisin ndenge bazotonga donc biso awa tobengi bino tozozela bino maboko juste ya kofungwama maboko juste ya kofungwama tobi benga na numéro ezali affiché na bas ya écran car ndenge bomesana kosala en tout cas toza wana maboko ya kofungwama donc bopusana et biso toza na bino ensemble bopusana boyebele donc toza ensemble na bino balobi 7000 à discuter 7000 obeti lisolo balobi 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 donc obeti pena masolo ezaraka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki salaka ndenge tosalaka biso tozozela bino toujours maboko ya kofungwama bobendana toza na kati ya plaza la personnalité TV na kati ya plaza bomoni sima na nga nyonso donc bomoni sika o tozali ndenge ba construction ya sika ezali donc eza plaza te okomi mbala mona kati ya Prince Nord ezali na nzela oyo ememi biso ekoti biso ti awa ozomona bino moko mutuka yango wana kuna donc mutuka eza na facilité ya kokoma juste ti bisika toza courant ezali 5/5 mai pe ezali 5/5 bomoni bino moko bavoisin comment est-ce que bazotonga comment bavoisin bazotonga donc sans plus tarder tozo koma déjà tokomi po toza déjà parce que esiko tozali eza non clôturé mais eza lopango ya munene penza ya munene eza lopango munene oyo bokosepela komona et puis koyoka prix ngoyo lopango bomoni eza na ngar oyo na kati de bandi juste esika mir wana ezali
yango ezali le mythe siki bandi le premier oyo ezali séparation ya biso na ba voisin yango ekei ndenge bozomona kaka caméra ezali kotambola aye kosuka juste awa asuki juste awa esika oyo a continuer ti na suka donc asuki awa azuboye bomoni kolono ezali awa yango oyo donc kolone yango wana a continuer ake ti na suka wana aketi na suka abimi ti esika oyo touti donc awa balobi ezali mesurer 10 mètres sur 28 babi ezali mesurer mesurer 12 mètres sur 28 babi 12 mètres sur 28 donc toza na kati pena ya plaza na kati ya plaza balobi awa bango batie terrain na bango na 6000 obeti masolo babi 6000 obeti masolo ezali likambo ya lisolo ya mosombi na moteki ezali likambo ya mosombi na moteki bomoni bino moko ba voisin comment bazotonga bazali ko construire bazokoba toujours Kinshasa mbokelenge donc bato batongaka air nyonso mutasombi terrain atongi mutasombi terrain atongi donc ape ezali terrain vide babi 6000 obeti masolo tobi papa maman zala branché jeune fille jeune garçon zala branché toza na kati ya plaza toza na kati ya plaza en tout cas ozala jamais déci bomoni bino moko ba voisin do balobi pusana benga numéro ezali affiché na ba écran na yo en tout cas ozala jamais déci donc to bengi bino kandenge et to mesana ko benga bino na kati la personnalité TV parce que tozaka nde na besoin na bino tozaka na bosenga na bino pomoni bino moko venir munene oyo ekokota mutuka ti na kati ya lopango donc pusana beta masolo tozozela yo maboko ya kofongwama na kati la personnalité TV. Merci trop na bandeko balandi ya la personnalité TV na ebike bozalaki ebele liboso ya ba poste télévision na bino pour kolanda toujours la personnalité TV et longo na votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce toujours na masolo ya mapangu na ebike bozalaki ya kosepela merci à trop na ba membre ya soutien ya la personnalité TV MBC Bazabakana ya mo général John Kimbambo badiva wa Soudia Givwa Mama Boko Bank na kati London City Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mama Doris Le Mafumu na Gazé moi si mère patronne ya la personnalité TV moi c'est Makasi en tout cas ba mbote ba merci ya trop na bino nyonso bande ko balande merci à trop na ingénieur Metinti Mazalaki na sima ya caméra toujours à son poste pour donc la bino ba image obomoni na mokolo lelo en tout cas biso na bino ti na ti tozo continue et ba supporter ba gangi donc balobi biso ti na ti donc tozo zela bino toujours maboko ya kofongwama bobenga bosala ndenge tosala ka biso na bino toza ensemble y a pas de souci.